c'est bien ba vina biso ko en général ba vina biso wenge Réni Amba Natal Lazamba namoni ba mo wenge musique maison mère Natali boy Palme Beach namoni BCBG Natali mbinza kuna likolo namoni wenge Tonia Natali boy côté ya Willery côté Willery ben namoni vena biso Blaise Boula côté wenge to Kenjil be totali wenge référence vena biso ku moment da chante soto bito bando totali mo pande soto moni tout Kaluji boss Mackenzie ngamona uta kuna donc batu tout o banga wenge dans l'ensemble en tout cas félicitations tu les ala et ça nga bien mona batu basangani bon kalo kwa grand frère nga tade na pese moto sikali ayema moto me bile ki kala zanga bien c'est de rechange là et voilà ngaye ba me batama la comme telengana parce que tu mettez quatre bachalina et la bana ngate non mon 2007 donc ça vient ngai tout Kaluji tout manenga nazana te pona provoquer batu nazana pona soki mo tasali matatu na sala contre attaque na mwasa mutu te na mwana mutu te na leki ya mutu te soto lobby ya loba ebe na so remarquer bana bate belé bana na loba suma na bango te remarquer beno mona ke talab na bien kimi na yo ko babi tala pena bien bate belé bana na loba suma na bango te o mona ke batu ba befa na bango badimisi na banze moto banini batu bato yoka te donc ngai na boy na ngai mo grâce na ngana ka bolongo na ba grâce na ngana ka bolongo na bafle na public to mystère to sala boy ko musique ne kwea lelo ba di santé mo wa problème ba na ba mi santé mo wa grâce ba mi sa mort ba beta ba tourner ba sala boy mo mona ka ya nzambe za nzambe kalila mutu eza nzambe te ba to bele ba sala de fort to ini sabina filer pa ba pratique à la table fanatique monté batu ba ina mais tant on va ça bon tant nzamba zo tomo nga so ba porte zo fongwa matsuko leka so na mwa bolingo batu bandolo nga pemene noté so na mwa bolingo batu nefo ba ya ka pemene no batu fo ba ya ka vers yo neti ngomo na nga du jour au jour na bakisa batu na mwa bolingo allez-y comprendre comment muta bolingo mais batu ba kima royo muta bolingo bali yo za pemene noté bon siko question bonga question tu na nga ite Neti ngai o matanga na muta bolingo tant na komi na pena bina filer déjà nzamba sali nga grâce que na bina filer na ngamo na su téléphone na tomboli na mo benga ba journaliste apa musana na bino na pena bolingo yo benga tebis na benga kioti te na benga na holande ndenge na benga yo casserole ndenge na benga ki ado ndenge na benga ki mige ndenge na benga ki ten mutu na pena doit aux la fan la fanatique ya héritier na banda ko lo bango depuis so tali ba vidéo na ngai ya depuis na zalaka na okesa na biso am so kan sana lo bango lelo na ndalo bake na lingaka héritier Watanabe ndenga yembaka façon de faire na façon de vivre na moi qui noko wana na linga ngo ilingo lo bateke na linga ye ko leka batu nyoso na linga ba kofi pe na linga ba fali na linga ba seleyo na linga ba ferre na na ndenge ne mo bwepe o ngana lingela ke ya mabete sangana na bajana lelo o to babeta ba rumba o babeta na wingete o ba sali ba sa ba carrière en solo après ba Robinho ba Deplay qui hérité tout ça tangana jeune moi na ndema 1 million de vies on a ndema plus de 1 million de vies quand on va abonner mon kéano lobi na compte na surtout bête c'est quoi mon choix au moins il y a 2 millions. Voilà, merci à vous fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés après de suivre cette belle émission qui est le goût du beau. Le goût du beau, ça part de l'art. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Saint-Denis pour parler de l'artiste talentueux, bourré de talents et pas très de savoir de la musique. Voilà, je suis avec mon confrère qui s'appelle comme ça, T10 Dizamach, à qui nous avons cet réel plaisir de vous annoncer que nous avons un but. Le but. L'artiste et musicien, Buna Filé, l'homme qui a marqué son époque, l'homme qui a marqué sa génération. Et c'est Maroye Baguetou Zalara, l'artiste a marqué génération naïe, jeune, Namata Nazokota, dans l'église à Zozala, dans la fête avant la météo. Bonsoir. Bonsoir Patrick Massidi, bonsoir à tous nos biso na Congo Mokili, belé liboso na bino so na l'écran biso, na bi ke le loto sona o etali biso musique bina fumé o za na kati. Merci na la surtout le service merci na Anel 47, merci na
merci pena CCL, merci place vous avez d'abord accepté sur les tous les cas. Na kati na bino merci pena batunyo sur la sur na Team TV pena sa microbe TV. Vous s'abonner kuna belé parce que wana eza chaîne na bino pena obino batunyo sur landaka. Merci pena masalanga. Teddy Toyambi l'artiste na biso azana gauche na biso akito précieux. Bonsoir Noël. Ouais, bonsoir Patrick et puis bonsoir na Teddy. Bonsoir. Et bonsoir na batunyo sur la biso et bah dans le chapeau pour encourager FARDC bah soda mboka na biso ba bundela mboka et puis bah beaucoup de courage na bande na biso ya Est bande na biso na Goma et ba gato di Kerna ba on a sezoleka. Voilà, merci. Voilà, merci d'abord à biso na gato na biso. Vraiment topé sur bon séjour déjà pour parce que Emile Moussala. Merci. Surtout na but ni d'abord au préféré émission au Bandango côté à il va faire des soldats la biso ba ouais parce que baza bato bazo défendre mboka baza bato bazo bundebele bakio ko bundana pe msu bazo ngapete to souhaiter tes à la bongo mais la guerre est à la bongo tout ça donc bazo pour ça ba encouragement na biso tout ça on a ba le sambo to encourager ba parole bien pour ba to fortifier bango parce que je suis congolais donc voilà. Voilà, donc l'artiste est au limato, mais quand même peu énuméré dans le combat à biso, la jeunesse aux alliés, la génération aux alliés, abengo symbole de courage, abengo aux alliés qui moto. Et ça là d'abord né, pour le Congo, na artiste, na master, na journaliste et puis monsieur Soubalobela. Des mots autant au Congo ça là né. Bon, ça l'a bien parce que na zoaka beloge te na zoaka ba critique na zoaka ba insulte na zoaka ba injure car na temps ou car to loba donc ceux qui perdent na bateau ba ko mesanga ba loba pe bolam nanga ba yo tchaki bon moto nanga en place et ça l'a pe bien makasi et puis na bi que non méritant na jeune na l'accès ba jeune qui au uta na rien au komi 20 na mweloko au uta na se au mati au za Salomo lobe komi ba mbalebele na domaine nyonso na musique karaté donc un muto pena encourager ba jeune ko uta pena soit disant banlieue nde ba benga ba commune na biso o soit disant banlieue mais o mi papa ya ba mapangu na ba commune ba to ba mona spécial donc tout ça uta rana ko bosser na ko tcheli ke panzambe donc voilà. Est-ce que complexe après l'élément bangaka to ozala nango to qui me sont aussi comme ils ont appelé défaut ya ba jeune pour yo constater na kintu comme aya ouais complexe ça pena défaut makase heureusement on a complexité na rakande na zana naturel so mutalikinga na bike wa likinga o na liki na bike na liki o to kokani ndalati donc voilà mais donc kokana ndeni ngana bina filé igi maluta makanda maman na ngomoni mama Vero papa na nga Simo donc tu to kokana c'est que papa mino fois appelle à combat papa biso donc ça déjà passé pour to kokana to botama jour monté na botama jour mo ça symbolique na botama le 1er janvier na bonne année jour batunyo so passer là et donc ma ramna penza et ya bena symbolique donc na la complexité on dit que batu balobaka qui sensu et la commune mo balé bon ba soit 10 ans de ba ba kanisa mais na mutu oyo batu musu ba yeba pete ke za na commune mo ba benga ngo qui sensu si tu es belé ba ne belé ba botami na poto ba yeba pete ke na commune mo ba benga ngo pe qui sensu mais na zo qui sensu ana na komisa ngo nyoso na mnoko na na chango tina ba nzembo na pona ko promouvoir après commune nanga lelo na fierté ya commune nanga na complexité voilà. Merci beaucoup Teddy de temps bon moi merci Patrick mais mission ngo lelo bena ki toko susu Teddy Patrick Bukoli ndeta loba aiga koli bonne bien jeunesse to kola voilà. Merci Patrick, merci na Binafilé, bon séjour dans la Paris. Merci monsieur Viclair. On a vu que va te bien. Bah, on a vu son accord Mokili, oyo chaîne moko. Va te bien donc Mokili wa toi 400 Mokili donc toi 400 comme Mokili. Binafilé, question dans les mingi. Mingi na. En personne festival na découvert un coup de lelo hein. On découvert lelo que non bota bien la bonne année. Na bota jour moi na
donc autant de jours bonne année bien bonne année donc question dans les abonnés bien filé lelo oyo ce qui fait ces alliés soit bêtis bien filé te batu nyo surtout on dit fait tes activités mais que fait mon auto qui derrière doit s'inviter il faut mettre un problème samedi à quand il y a un concert parce qu'il y a un problème secret à bien affilé les années. Deuxième question est aboué. Bien affilé, l'année va changer presque belé, oyemba kamingi kaka, ou les la comme sur la ex non, ou les la ex. Son atelier va changer mingi, ozoma comme sur la bolingono ya kala. Bolingono kala, asala na yo nini o chaque fois les laka. La vie so sainte ma kedika. La plus belle femme du monde. Alors, par rapport au laka. Ex non. Na répondre non question de Bosobi c'est que na nini. C'est que na la discipline na boulot mais accompagné na grâce. Parce que mututu na boulot na secret na. Ko kan tete ba ba réciter on a ba na secret ba na secret. Secret na mso za na mba banzemo makasi batu ba kangangote. Ya pe secret. Comment biso secret na mso za batu mso secret na somba banzemo pa ba parolier pe. Biso secret na biso za na komana nzembo ngamoko bana na buta mana na emba nzembo parole te na komaba nzembo ngamoko est-ce que secret na ngeza tant on kota na studio na yemba nzembo na sala ba texte mo eza facile pour na mutu nyoso comprendre ba nzembo eko toucher mutu nyoso on eza eza magie et inspiration que loko mo boye on doit mangu yo mo peut-être na douche mais eko mo panzana mo kili mo bimba après to longwana grâce et ça va accompagner carrière nanga la grâce divine grâce à Nzambi le beau Nzambi aliko nanga nyonso na sala et ça accompagné par Dieu et on moni mamuzo qui ndenge qui est bon. Troisième point on a docteur il y a pas love on a préparateur il y a mitema ya bato o ezokaka na ba problème et ko kan tete so docteur a traiter mutu maladie docteur pas kana maladie wana ti bon, babilo comme sous toi yemba ya problème na ngate ya sous problème masidi mais masidi ana voité ya ko yemango po été ya batu to epesa batu leçon ou to e consoler batu mais ngana ko zo histoire ya masidi na yemi autant no yemango na lati yango lokwa yangai parce que ngane na ko incarner nzem mon amini tuana donc tout to yemba kezaka ya bisoté donc voilà. On répond à la ex. Qu'est-ce qu'on a répondre deuxième question le baki pour nzemo. Le biki ba nzemo nyonso to yembaka. Nzemo nyonso ngana yembaka. Ezala ka ba histoire na ngati. Monsieur eza histoire na mona ya mutu. Na ju na développer yango mais le kwa nga mutu na zo yemba. Faut na incarner yango. Faut na pesa émotion na kati ya nzembo. Pour ba na tirer attention ya bato. C'est ça, il a force ya ah. Madame te. Madame ayebike makambo oyo musique. Non, ça la musique ya makambo mususu vie nanga pe ya kibomoto et ya vie mususu voilà donc yo so comme ça yo comme lukande problème entre ngana madame nanga na ebité so na zo tinda na ebité te 10 jamais OK ça va na problème na nzembo problème bina filé problème na nzembo no ya problème bina filé lelo oyo avant to bandana émission au PCI ba phare d'essai ba courage place bazali o yemi nzembo mo problème o yemi ka pour na love tous un problème pe na Congo pas souffrir na Congo pas ces en Congo pourquoi vous chantez pas pour le Congo passe hôtel sa population à Congo qui non difficultés ali pour na Congo mais bino chanta kaka hôtel bolingo oh le temps so ba combattant baza parmi ma biloko hôtel mela ke vous aimez la pour na Congo te na minute de phare d'essai zo bunda kuna boyembe lo côté et lo monte boyembe phare d'essai ozomona ezozala pasi na ebité pourquoi on a qu'un problème dans on a problème ou le mais la problème tant pour na love ou même pas problème pour na Congo ndenge zo souffrir le net ba souffrir c'est ça question là pourquoi on va pour na Congo. Merci d'abord pour la question nga congolais na botami congolais na kufa congolais ceux qui yozomona que Congo a la passe c'est quelque part congolais musu pas au monde on peut être congolais pe na mona mais et donc la passe ça déjà et donc bato ba go sepela na ngote donc to go zo ngote to promouvoir
eza mboka na biso bosoto ya mboka na biso mo photo eba ko bomba yango to eba ko protéger yango parce que mboka nyonso ya na passe to lobité ce qui mboka na biso eza na passe nde yozo loba etika la na passe vie mobimba non mais muto o aza na pouvoir ya kolongola passe ya Congo et ya Nzambe et ya banzembo te donc to ko yemba on peut bien chanter to ko sala banzembo mais Nzambe nde o azali mettre ya tempé ya circonstance yenda dans la pouvoir ya kolongola pasi ya Congo na bakonzi ya mboka o bazali kotala o bali kokipe mboka tout ça biso to koyema na biso oui ya mabete ndengo lobi mais ya makasi eza bato ba ko encadrer mboka na yemoko Nzambe mais toza pour te bato ba mona ka pasi ou toza pour te bato musuba sepela ba musuba ba nyokwam mais partout ya bon on a na France na mona na France bato musuba ba galérer. Maintenant, on a français moté, à Yembeli, France, na France, bato bato, na mona bato suba na banzela na France. Na kenda États-Unis, na mona bato suba États-Unis ba galérer. Donc na mokeli bato ba kokana karaté. Bato suba na pasi, bato suba rozala na esengo mais sauf que peut-être biso na ba pays na biso ya Afrique, bato ya pasi ezoleka. Donc yango wana, donc tout ça peine na raison ko lobake, to lukaka moyen na ba continent biso. Toko lukandeni toko aider bango ata na ba manière mususu na Nzambe pa sunga pour ba pays nyonso eza na Afrique ba passe wana ekita mwanda bato eleki nde mwa likolo voilà merci beaucoup bien affilé na nous répondre à la question nga moi ça déjà moi délai do accent un peu mon mécanicien belé poser sur la question bien affilé tout le monde en plus ce gozo foot ba musicien au film on à écran oui ça la peut une chose de bien n'encourage pas parce que lobby ba tout ba lobate au foot ba monter des histoires bien mais au-delà un bon moment on ça va musicien est-ce que bien affilé na retourner le logo dans la fondation mon repé au d'Arabagène pour bazar na ba famille démunie voilà na passe so na bigena da ba tuté na kosi mais na fondation té oui ça pena que structuré que fondation Ephraim to fondation Miradi non ngoté na la belle na Ephraim musique on est akaka pona mambo musique mais na eda habatu na zara na fandi la muki be batu baeba na kaya malade batu baeba na kaba kufeli mutu batu baeba na kaya accident batu baeba na kaba kanga mutu na prison faut intervenir tout ça déjà à part ya bongo tina bima na ndaku na hatambola na nzela combien d'arrêt na hôtel combien de batu ba Hollanda ngai combien de batu non pona ko kaba ezaka ngati biso ba artiste ezaka so tambola to kaba menga na pena bato na kaba o ezake muto yako senga o lisungi o chango na caméra te mais ba musicien nanga o na pesa bango ni za ba droit na bango et en bongo nanga ya poche te na kabela bango non eza ba prime d'encouragement ya boulot na bango basalaka donc prime mutu bato bakoye bango ma bende salaire pour na futa bango salaire te il y a ma prime d'encouragement bazoak pourquoi je préfère foot à bango na mona boza boya ka poto boya ka vraiment poto boza civilisé to le bango na moi ko voyager pe ko lisa mutu pe cerveau ko mona mokili ningi zotambo pourquoi ko linga ko structurer bango te bazoaka salaire que foot à bango ba prime bon so na bina foot à bango par mois na ko katé pourquoi so ki na bi peke na koka au moins que ngai nde mutu msusu na ko comment ko se casser la tête pour musique na sonde to betaka to tourner la tête chaque mois bo beta concert chaque jour du lundi au 30 zomon et donc on monte que na ngo so musicien beti concert a joué prime na so to beto foot à ce que fin du mois to beti par exemple 3 mois to beta concert été nous avons foot à bateau on a trentaine de personnes dans la banque on foot à banque et on a une instaura système on a le long au cas moi musicien et test un orchestre à moto leader à mon musicien oyo a compétent aibo yemba aibo beta aibo boaka dans ces aibo bina de son juillet na tchena musana nga à apporter quelque chose n'est-ce pas et ça bon mais après quelques temps lobby mission soit longwe bato ba komalo baké leader a aidé mission na comprendre sous maramwana bien té parlant le mot signifiant parlant le mot signifié que toujours aba mission orchestre au ba important
tu es d'abord non tu développes développer toki nga ça dans les noirs l'éclairage tout moi pesi nga lumière na tambola na a aider nga to après sur lumière il y a yo kangi maboko ça la rien même si la tambola qui mais peut-être be fort nga comme ça nga place wana te mais yango na lo ba be fort oyo ça la qui wana peut contribuer na pas exemple tout ça na générique na qu'est-ce que ton obeta na kala to na générique na biso mo ça la succès kuna au moins la générique na peut ça la succès peut tomber mabongi sengaki seda ayana cri kenya na mbonda ayana danse christianisme solo abeta solo sabalo ayana cri mascara na bité surtout c'est comprendre et sengaki petite na so merveille abina sala papa sengaki Deborah ya mado ayana ndenga zaki rôle na wana jouer ki ba moni film mo munene ando to pété obina bien nyo so na la influence et sala ke et logo kinde et simba vous comprenez c'est quoi parce que au loba bango mtu ba aider to bango ba aider bango vous avez plus côté américain non lingana et yango non na logique des choses ba yaki ba apporter quelque chose donc oya chelo boko et tongi ndenge tongi bongo et pesi makambo o epesi c'est ça mais sauf que na banda kunyo surtout na ba famille na makambo so structure ala et a toujours na mutu a très moko au même net nga ile lobo nga yo yebisa nga no aider ba mission nga en quoi ceux qui na aider ba mission nga ya ka nilo moko na bimisa mbongo na poche na nga na someli wa ba voiture yozwa mana o etikali na aider ba ngote yo sali nzembo nga na komi nzembo na nga musicien mo na vocal ne ya kitoko et ça la kitoko so ekoti na nzembo nga na sepeli ezala na aider nani aider pour véhiculer message na aider nini na monique vocal ni ya valable so ezaki valable te ya mabe na bibo yema marga mabe yema na aider ka yema no ka mabe ka nzembo beba toyeba ko respecter ba mission o ba betara et pas na biso toyeba ko recha bango na place na bango bato ba salela biso misala dans langage wana na mona ngo na musique ya Congo jamais oyoka HR ninga ndobi na pas Michael Jackson bonga meke mo lo bakio Michael Jackson aida HR non non ka mama na Congo donc ndenge za boye Patrick au sali salon de coiffure na ndo sala salon na biso kitoko wana merci coiffeur mo ayi wana au sali c'est notre test oui bien sûr so aya bibo na kota na ndo kata batusuki oye c'est neni c'est bon yo ko sa ku test te ato kata mabe za ka wana na aider non au sali c'est test au moins ah kata bien ina nga kata be amemela nga pe ba client après ça peut confiance na musa na nga batu bandoya ka ça ça musa yo fouté après le biso alongwe na yo zo ba ko edaki wala za les bons weza yango ko aider ce que net ko aider ya bien ngala ngolo ba net muto ngolo ba kenda ko aider net ben ma fille chanteuse nanga ayebini mamba musique te ayebini mamba we mate ngana zuye nan na banyo la kisa ba baraboy ba kenda raboy ba tsala raboy na chanze na biema pe na roba mulaiti awa donc na biso mais c'était bien un mot robe peut m'abêter mais un mot mbati un mot gondo un mot chip wana ce qu'on a joué aider est-ce que mais ba to mabino pela bela ma kase babini ah non non so attention eza bongo attention eza bongo bato bayebisa kiwana est-ce que ça ko la TV ça ko la police place bino bali yo faut tu dans la place biso bali tika mwana fa bala ngade ana bala bien affilé merci donc yo like ça que so ba vilo muto kwa bene ba che awa olingi rande zanga excusez apport moi vakasi lelo nga na ozala vraiment ouvert à ebiso félicitations na commission traité maintenant ebiso na ozo mérité félicitations na mona ki depuis sommet ba voiture orchestre de l'épée et comme ko sommet la batu ba voiture na simanoka basala rango kala mais zoni loko na moi avant ya sika les c'est ça le d'abord ndé
comment on appelle bah grand nayo ou peut-être dans Kalaya c'est là 3 ans 4 ans 5 ans passé bah nek sous ko sombe la voiture tant yo offrir banani après bah qu'est-ce bato ba tala biso ba et ça le nga makamba otatoni na loba ngote nga polo bana ma précision tout le monde a hérité à sombe la voiture tout le monde profite le midi à sombe la voiture tout le monde est sur nani faire rigola à frapper sous voiture vend ya bon après zongi liswasi ezala mais zongi c'est ça lieu d'abord bato ana au lobby je pense que basala mambo déjà minene koleka ko sombela bato ba voiture mutu loko héritier watanabi atinda combien de personnes poto il y a combien de voitures mutu loko héritier watanabi na to ngene malembe pardon en fait pour les tous arabes na vie to vivaka na programme na ba circonstances na ba temps peut-être que moment on a mona na sombela na mutu voiture héritier na vision na amona na tinna na mutu poto Kofi Olomide amona na somela na mutu ndako donc na moment on a comme ce que na leki am suma mo somela batu ba voiture na comme mona am susu bon na somela mutu chemise héritier pas mon isko bon siko ngapi na ko somela mutu voiture de lingolo bate ke balandinga donc bango ba bato basala da mambu pe ya minene déjà ebele voilà le bika mo wana et puis après pour déjà ça on a passé ça qui voilà ça qui mais quand on a question donc en gros pour na conclure exactement basali on ponga na sali peut-être ça dia makambo ezaki na programme na bango ngabe na la programme nanga yanga et se réaliser ka liboso ya bango eko se réaliser après donc voilà merci Patrick merci bien affilé question na ngeza boye bien affilé la mbongo bien affilé assemble na musicien bien afuta musicien bien affilé ayo ça tourner en Europe mais activité tout bien déplacement non t'es à tourner parce que aucun balio papa botika na bien tout tourner non comment non bien mo tourner on a tout monde sango soni hein biso est-ce que na wolo ba pardon biso artiste congolais to comment que ça mo tourner soni tout tika ba vantir ko papa pona osala tourner faut ça na ba salle mythique faut ça na ba salle to yebike bina filé à Robeta Zénith, après Zénith, Robeta Olympia, après Olympia, Robeta Accor Arena, après on a Robeta Salle Moko Boye, na Londres, ya Mounene, on a pena qui va programmer en tournée. Tant de l'eau, faut, babimisi calendrier, babi pena que Salle Boyenani, Boyenani, Boye. Tournée ça te gagné to lali to lamuki boye, pour te dire ça na bar na omo boye, ou api mutunanga, obi bon, le lot to chaba instrument ah bina filo oyemba, na comme ça on tourner. Te ngana ye tourner te ngana ye na ye mikili na Paris batu ba congolais o balinga ba nzembo nanga o bazana posa nanga o bana moi ba possibilité ya kobetisa nga ba showcase na moi quelques concerts wana ba luki ba endroit oyoyo ba monique ba koyo luka de ba betisinga na o sala tourner jour ba combattant ba ko pesa biso faveur wana ya robeta musique nde au monde kabina fila robeta na Zénith nde robeta na Olympia tout ça tout ce que ça comme tourner soniko comment on donc tourner muto c'est quoi le lot bina fila c'est na autosoki a comme na tourner c'est ça voilà c'est une bonne question tant on a tourné té na concert à salle munene té non mais ma mission a pour na sana nini na zumbo wana wapi producteur ndé fois yo mema biso producteur ndé façon mena to uti Afrique du Sud na orchestre nanga na uti Uganda na orchestre nanga na uti Angola na orchestre nanga pour producteur andimaki abimisi mbongo alloué ba grande salle to beti oui salle le quoi Victoria Théâtre en Afrique du Sud salle munene producteur alloué a juli biso ba visa to beti producteur a juli ba visa a foutu biso mbongo to beti na salle le quoi la Ciné Atlantico na Angola voilà on a tourné. Oui, bon, tourner là. Oh, papa, tout ce que je fais. Tourner à la bongo. L'artiste, tout le monde vraiment. That's ngai, pardon, that's ngai na nenge na nga. So na mo benga ba biloko boye tourner. Et à ce que on est na quoi na sa sonne en République quoi. Ya tourner. Voilà. Déplacement. Bon na déplacement pour na muto ba vision minene. Na ba vision na nga. Na ko benga mambo tourner te. Soki batu o ba obeta na ba bar na ba terrasse na ba pays étranger ba mona ke pona ba ngo fa benga ngo tourner
to boyi pété vision na bango yango wana pona bango mamba minene na bango yango wana mais pona biso bato to mona na mamba minene ke ya ba corps na ya ba Olympia ba nini to ko benga ba bilo ba tourner te voilà mais to ko peut minimiser yango te parce que net ngala ko minimiser yango te mais na benga on peut tourner te parce que na moment où ceux qui Olympia alaki ceux qui se dit alaki ceux qui combattent alaki te mina filo beta ba bilo wana ba LC wana be liser mo pa pour na ba nzembo yebani na mboko ne biso ba kongole to loba voilà ko tangale mita dalai Regen Tongo na parce que toi tu peux se monter trop tôt na to signaler na ba news na bina filé le 8 Azana Savini les temples le 8 juillet oyo prestation na Rennes non presté kuna tourner te 3 à la Grèce le vendredi na Savini les temples le 8 on a to signaler bien déjà et samedi le 23 juillet en bêta voilà na bien sûr un programme bien affilé en salle à moi mais bien affilé au bois en pour parce que tout talipé moi on a tourné à tour pour sillonner déjà aux olonga a OK Mulhouse ça venait des temples reste à tour non sur le plan musical sur le plan musical non nandenge ya kimokili ko tambola tour oui c'est bien. Mais c'est le plan musical, selon moi, na ba vision na na grandeur na monde la musique congolaise, na place na chakango. Na ko benga bilo bongo tournete na sens bongo. Na na mona ka ke ba prestation, na ye kaka na prester tout ça. Mais mutu na mtu ana vision na ngabe na pekisite mtu azobeta na ba, abenga ngo tourner. Depuis surtout to komona mamnemo te, mtu azobeta la 13 personnes, 11 personnes. 9 personnes abenga ngo tourner et un problème était voilà le lobby na fila le temps aye formation na paramoni comment ngai sous otunanga sous Paris par rapport mana ya Paris par rapport il y a un concert au livret au beti déjà moko ezala ki ka au total kobima na betaka de demo avant ya suturo et lelo au urbanim parce que 2 3 4 rose à la déjà observation ya yo mon repé par observation na des observations des ala quand concert à Liboso et puis concert à Liboso tellement les carabien yango moni ba o pe na yo beta o ele ki sou bien sous makasi malgré bino boza quitté na kamwene ni bo ala quitté po prenez tout on neni boza quitté peut-être bobi laki donc voilà voilà nani bozaki te bino demba moko tomoni office na yo ozaki moko esali carton mutu tozana problème à love yo sala carton to esali po et tisi ko zo sala alors bana présent non sala carton ozana déjà na condition ni d'abord okomelaki Dimboa, l'observation ni nous salaki na nature, to na ba couple ou biso to zala na. To cible qui côté mon boya ba. Le problème est à la côté ni. Voilà, ba tout logo là. Banga boye. Un moment il sala nga passer. Ota la pena boye mutuma de ki na télé, to mutuma ya commenter sérieux abengi ozoba. Acho na ba qualification mo oyo et valoir yote c'est qui kaka. Papa tout ça va génie, tout ça va créateur, tout ça va petit dieu. Ko fan d'abord ko commander, c'est pas une chose facile. Pour le recommander, c'est une dissertation, sujet, développement, conclusion. Je m'en a papa. Donc, et c'est là comment il y a blaguité. Donc, il faut pas respecter abisso bato to komara banzembo. No commune zembo mutu ayo qui on pas comprendre. Faut za la maïele, so za maïele te au komango te. Parce qu'on a plus de 20 chansons. Na banze mo mso boyoka na mboko na musique na so congolaise. Na ba voko mso boyoka yanga. Si le na aussi la tenaza. Et puis parti mo mama na maison na melite na langwete na zana kuita mbendate. Voilà. Merci Nayo Regen Togo to question bote de grand mécano. Joyeux anniversaire à Chico Nseke. Joyeux anniversaire à toi, Maître Dalai Lama, Yannick WhatsApp to question bote. L'artiste bien affilé, il y a belé pour ça là. Nandé to le belango belé te. Ni ça la force.
Ouais, na sûr que nga belé au comment na comment banzembo bavoko est-ce que tu comment banzembo pesa fa pour mo kilipe yemba tenga babilo na nge belé bavoka pesa mutu te biso ku to pesa pete mutajui na ye eza normal ndeti bana melite na longo te naza na kwita menda te boale ya bolingo ekomizanga zoba kwiti blanini pema ok soki solaneli nzembo wana oluki mokolo nzembo oyo moto aya na nzembo wana na maison mère tout ça ocomprendre ke lisolo na beta eza ya lokuta te donc so tolongo wana omona ba vocal neti ivi matondo ya diago musique jano petole eza matuba vocal nanga ozo vocal kwa ingalalala maye ingai vocal nanga bana bandoko malelo te ozo lokola ba bebe soki okoboyanga okolukelanga nde liwae yaka alfa ngungu nakokachwa vocal nanga aussi oka vocal kwa grand frère nanga tade na pese mbote sikali ayemba moteme miliki kala zanga pièce de rechange na ibola ngayemba me bakemala komi otelengana kasi dumetikete bachelinga elamba nanga te nane mona 2007 donc ça vient nanga tutu kaluji Solandi c'est comme Coco ya maison mère tozala pe mona maison mère. Coco ya maison mère parce que nga situé na kata kuli ya ki Coco alors. Non ba master belé oh ba beti na wenge ba master to koli na bango to latani bilamba to beti ba musique na ba quartier to yebani ba plan bango ba zwa ki chance yo kende wenge liboso na biso ba memaki ba plan na biso ba betaki za ma beti za logique. Na ba to yeli ba taxa plus aux ara master mais tout moi quoi ya Fabregas mais le reste c'est le roi netitade. Donc il est aboyé. Voilà, quand on a lobby par rapport à question yo tuninga. Eza un moko ba valeur na yo mutu. Soki ba tupe balinga ko tcha na place na hote. Faut mi tcha na place no tank na okufite. Monet vocal on a venanga tade ayemba, na venanga tade to tika collaborer boité. Muta pesa yango venanga junior kilabax. Junior kilabax ala ki yem tamimanga pa venanga tutu kaluchi. Junior kilabax a komaki proche ya venanga hérité Watanabe. Vocal wana venanga tade a tchamona nzembo ya hérité Watanabe. Donc junior kilabax ça pesa c'est so to ki na nzembo na aim abwa kapé junior kilabax. Junior kilabax Jojo Lwambo. Ngabe na ndobwa kapé junior kilabax. Voilà. Il a fait des taxis aux garçons très polis. Mais quand on a battu les taxis, on a très poli. Il a fait la moitié d'accord. Polémique et mimine un peu. Bon, après, on a coquille, que ça m'a tout à j'ai jamais aligné. Na yebi ke na mboka na biso na Congo, na Congo ka te biso ba congolais, vérité et ça impolitesse. Personne ne m'a dit la vérité, ba comprendre ma débat bien te bato ba bien impoli, ba bien orgueil, ba bien prétentieux. Et ça problème ti depuis banda bien nga bongo na évoluer. Donc il ngolo ba pa nzambe na ka pembe. Ce qui nzambe na ko momo na orgueil to prétentieux to impoli, ina okanga ba porte. Donc loko la tisi ko nzamba ofungola ba porte. Mutaji jarabiso na sokoleke za ka nzambe. Ndenge da pa nzambe. Nazaka nzamba yebinga na ka naturel, nenga créanga. Bato mokili bako jejanga nde balingi. Yango te muto eza ko empêcher ba bénédiction na nga. To la rapproche bato. Je sais nga bato, mais forte wana. Mais bato ba peso mais forte. Bango ka ne ba. Omona nga de na télé, na fan ni boyina bige, na na posa il y a artiste mort changa mais forte. Mais forte na tchepa ba c'est pour la public quoi. Omona nga na fan na télé be, na lobi ke na lingi so publicité, public boya ka musique na ngate, public bo so ma banze mona nga. Soki na zaboy. La remarque wana ka. Soki na zaboy, na zaboy pour la public, public ko balinga nga. Par contre ba yo ka banze mona nga. Ndeko nanga te di sabia ki na fête bato ba bi problème ebe eta na Paris ngana na Paris te ba na ba public bato ba consommer ba nzemo na biso bato ba linganga voilà parce qu'on a habité qui impolitesse yo lingo memelanga contre public o bato ba lobby contre ba public to contre ndenge ni nazo comprendre par rapport à ba propos télévision ni zo minera l'État apparemment na debi ningo zalaki yango te ba retrouver sous bi d'affilié na ba c'est écoute s'il te plaît frère c'est normal na débit na lepe na bakoma ona na ngole loti na débit ezaki débit omoni quand to ça l'émission le loboué kanga data lelo après 10 ans après 3 ans après 5 ans
nzamba otombola ngana bino rande to fandi boy lobi bino boko m'appelle quoi batu mususu oto yebi na monde lobi ngamba ko m'appelle quoi artiste mso to bi na monde boy ba ke ba kombanga bino mso eza permis ezela bino au fur et à mesure au mata ba ko kanongo utu sala salon na moi kombe ba kisamite moi salon de coiffure voilà yana moto mususu yeba na salon na mais yo kande yo sali yali ya yo zate mais ba client na ope ba ke katana mo suki pa nete maliga salon za ka moko ya yo zate siko yo sanen soko bongisi salon na yo chango propre ya mona lokwa a comme ça salon ne lix bon pas misa ya ngakala a comme ça problème siko yo sanen otika pe salon la salité non en fait ba tout temps ba ke bien affilé na débit azaki boité ba ke bien affilé na débit azaki pe na ba attaque te yango moi ça contre attaque ya vidéate de lelo bina fila koma pe batu ba koma ko sepela en évolution na été batu mususu pe pesa ke chance ya mbebo balinga ki bina file a évoluer mais m susu asuka a tant bina file nzama memi suti a batu wana ba pe libre ya changer alors bina file lelo ana bana o boko na musique ana bandeko oyo afuta ba mbongo na musique ana devoir ya otombola pe drapeau ya Congo ndenge ba misusu pe ba otombola drapeau ya Congo donc to tikate mutu moko aya alongola bina file na liste ya ba musicien congolais to alongola bina file na kati ya grâce nzambe achelaki donc voilà c'est tout nganenga nazana te pona provoquer batu nazana pona ceux qui me tasali une attaque na sala contre attaque na mwasa mutu te na mwana mutu te na leki ya mutu te na commentaire non na ba commentaire tout temps batala ko na live yo mo répondre rapide des fois bon na ba sala après na sala ngo soute pona le bada ba j'ai si là na wanga na tête ko ça a pété ni no regrette la musique lelo boyaki lelo non comme ni no regrette le baké fallait pas na sala lelo na nena comme jalousie na réseaux sociaux favorisa mutu nyonso na mutu ana niveau na ote même mutu basomela ke lipa le waza fanatique à X aya fingoka na réseaux sociaux na vie beaucoup tala pété bon mene pe vie morte omoni seko voilà et là on a regretté quand la musique ya mwana donc mutu mususu aye mo mana 30 000 pages oya pona chantaka ba kombu pa finga aneka yo sans réseaux sociaux fingi na ngap et voilà moi jalousie dans les réseaux sociaux biso ba congolais tout ça longo mabe voilà à part quand la musique était dans vie actuelle tout ça les réseaux sociaux mabe yango na nzembo mo mais ça bientôt titre dans les réseaux sociaux influence à réseaux sociaux mais tout ça domestique na vie na réel à domestique mais dans les réseaux sociaux bimé la biso patron mais tout ça na maluku kuna na côté na biso na ba kisensu mais ba photo na ye akangaka na rotana na ville chez bango mona kanga photo te ya kanga photo pa master parce que tu sais comprendre mais tu me sens mi pizza na njili mais amemi on a bon nango akeli on ti na restaurant ya na kitambo alu kaka influence ba momi mususu mona na réseaux sociaux yoka kitoko yoka ba make up pese rendez-vous beaucoup dans le sugobu non on a influence à réseaux sociaux baninga tozonge la vie en réalité influence à réseaux sociaux bandeko tozonge la vie en réalité mama yo na réseaux sociaux za boga mais soki omoni na mise ndeko nanga yoko yokama ye nalulaka ye na photo metango na moni na mise na moko na miyoki mawe influence à réseaux sociaux na réseaux sociaux comme maintenant moi si ba choboye pas mobile mais ya na réseaux sociaux c'est le roi yem taboye mobile règlement des comptes, laisse-moi règlement des comptes. Au moins, on va kangami binemi, mais babo il go bloquer. On va finir na kana réseaux sociaux, batala na bastati, oh a fini, oh. Muto a go finir mo ite so amoni. Na réseaux sociaux ina fini ne yo. Voilà. Merci Patrick Massidi, merci à notre merci à Odile 5 étoiles, merci à Judith Massi. Et bon, pardon, Télis. Et bon, ma carrière va monsieur Belé, ma mission sur Batika, les caca et les réseaux sociaux. Mais soit elle me dit monnaie, t'as bien. Elle a ça l'émission. Elle a mis une zémo. Au moins, il y a 20 personnes, mais quand on va commenter à m'amener,
abakisa bato te l'évolution eza te so ye na Instagram ne ka bangwana ye na Facebook ka bangwana baza mo 20 na bango mobe bakumisake kaka ya mona loko ape danger déjà donc réseaux sociaux tout le gars ça on a nenga bien monde tu va biso to misa ba nzembo bima na réseaux sociaux et ya na ndako bato e kota na ba car et na ba bar et na ba fête et na ba concert au chemiko bato ba oyemba nzembo esuka kana na kati ya réseaux sociaux te bina fileton ozo ba pona na réseaux sociaux na inspiration moye par rapport aux réseaux sociaux kaka bina filé na réseaux sociaux lelo bato ba koma ko booster muto anemi na abi kenda na misi nzembo bwe libanda bwe et ça non succès te mais na réseaux sociaux ça ga ba millions de vies pour ba comparer un tel na chité na ke muto abi misi nzembo na atebe tati atindi mo ba cousine na ye na mo makangu na ye bo sana ba vidéo na bo sana ba TikTok bo tsa donc na chité la question là bina filé lelo ozoloba obi ko beta pona oyemba pona réseaux sociaux tomoyi na compte YouTube na yo bina filé oza pena na ba abonné belete oza pena streaming belete oza pena vie belete mais bandi monozo beta makasi apparemment tike biso apparemment comme si on peut sa importance ming à compte Facebook na que YouTube pourquoi ça la différence tandis que YouTube je sais pas pourquoi ça la différence parce que tout le monde a direct no mingi za kana fait tangana na ba jana lelo autour beta ba rumba o ba beta na wingete o ba sali ba sa ba carrière en solo après ba Robinho ba déplay qui hérité tout ça tangana jeune moi na nzemba 1 million de vies on a nzemba plus de 1 million de vies car na ba abonné muke wana lobi na compte na surtout beti siko mon choix au moins que 2 millions surtout beti compliqué il est qui 1 million surtout beti ba nzemba na mimi ko na que vers 1 million en fait les l'autre là na phénomène moko na musique na biso muto mosusu apena na structure engagé pena batu ke bino bolandela kaka réseaux sociaux nanga bino bo matisela nga babone et ape mabete biso bato to asko na bato abongo pété to ça la pe succès en réalité eza ke to booster mitema batute po ba nyo nzemo na biso na makasi to kota na bandaka batute kokoko mais bato ba lingo naturellement biso no to roza ndenge mo rote nga ya bien eza na wa nga na babone muke na YouTube nanga na booster nanga pété mais banzemo nanga yana mitu ya bato ebele banzemo nanga na ba concert so na chebo bato ba ye bango ye pesa nga ba production ebele car na babone muke wana yana somela bandaku yango na somba ba car nanga ya bien yango na boko la bana nanga yango na responsable na ali yango na ya poto na paye moi bien nanga business class na côté na Balmain na côté na Versace na Buki car na babone muke wana voilà biso tout oko kanati kiti toko ba yoka douleur balela ai bien filé merci na mon WhatsApp batebele ba lekinga na babone wana ba bimisa banzembo ba misa ba générique na mokili tu ezap bo yoka ngwapi merci maître Tony nombre cheveux nombre rapide donc on est là ba nzembo lo problème ngana bimisa ngote na salika extrait na rep nanga na monongo koti pa batu ba ko mo postango na répéter na ndako nanga na oyemba moto nyo ça na problème ne alors public mtemisa nzembo wana voilà nga public inde tu me permets na to lobi to rolala to la mokipe ba bi réseaux sociaux za soutenir na mokili ba suka bien filé tu me permets na tutoyer ouais pas de problème on est des amis pourquoi tu parles toujours de bien il y a héritier Wata tandis que vous mettez orchestre mon côté bon ça ne peut pas comme dire mon côté mais au moins bien affilié ce gars les cas na TV kaka Wata ngai Wata ça non boy je pense que lelo obeta mingi pour il y a Patrick qui aime suivre bandogono bota papa maman moko pourquoi parce que vous se comprenez pourquoi parce que y a les abonnés na yo ndego na yo ezaka obobota papa mo te maman mo te ndego na eza ali bonheur na yo muto yo faut considérer na mokili ya teka obokoli na ye uto obosala na place moko muto alingi bonheur na yo muto alingi avancement na yo muto azo lo bape bolamu po na yo ye pe faut donc cela ba sincère wana au delà de ça je suis fan na muto na pe na doit yo la fan na la fanatique ya héritier na banda ko lo bango depuis so tali ba vidéo na nga ya depuis na zalaka na okese na biso am so kan sana lo bango lelo na ndalo bake na lingaka héritier Watanabe ndenga yembaka façon de faire na ye façon de vivre na ye moi qui noko wana
nalinga yango elingo lo bateke nalinga ye koleka bato nyonso nalinga ba Kofi pe nalinga ba Fally nalinga ba Seleyo nalinga ba Ferré mais ye na ndenge ne mo pe oyo nga nalingelela ke ya mabete voilà Villa Nova ebimisi mwelo ekolo bani pona ndenge za boye na studio awa na studio Marcade na enregistré 3e album nanga détermination nga na déterminé nde vena Kofi lo bida ucholo ba pe tu na bina filé vraiment na moni za bina déterminé pe na ale kana Kofi donc na déterminé na album nanga détermination en tout cas ba tuba bazela banzembo so ebimi batu ba yoka donc biso ba mesana yoka biso voilà donc en tout cas et puis ceux qui à part wana merci na bato ba consommer problème en tout cas ba yoka pena problème crédit até on comprend donc na crédit até banque et def ça souté batu ba yoka pena problème ba consommer on ba consommer wana to kutana le 1er juillet à na Champs-Élysées chez MK on a choqué Joana et puis les deux Maître Tony Dala il a mal les deux ça les deux na Milouz voilà les deux ba na Milouz ba ya tous ensemble hein. Voilà merci bien affilé moi là bimi patron ndenge za place au uta oyo ki amope o bani pona mo que c'est place au uti ça semble te eza place au uti place bimi ça yo nazomeka koboya yo me ba souvenir ezobenanga kaka bolamu elekaki ebele naobanga mpe kolinga moto mosusu ntango mosusu nakozwa oyo aleki yo na mabe na prefere nabongisa nzete na ngai etengami yalalula nzete nayebi te koki kobota mbuma bololo moto nyonso aza na problème ne ya love papa na mama baza na problème ya love côté kuna baza na problème ya mbongo nakei pa l'autre na kuti problème ya succès yango na bombi ba succès na ngai likambo ya succès na ngai moto ayeba te napesi mbote na Dodo Mirador esika za na totala na musika en tout cas tout ensemble quoi Dodo Costa Nostra baza te azali kitoko voilà qu'est-ce que tu aux États-Unis ndenge na za boye pardon donc c'est que micro na répondre ndenge na za boye omoni présent nanga T10 omoni présent nanga yana mambe bele fona sala fona loba OK vous comprenez la question autour nanga na tunango bato na présent na bango bana eloko ba sala te ba loba te nga passé nanga et c'est le cas qui le présent nanga yana tamakamba nana 2 albums déjà na bimisi à succès naza na 3e album na enregistré nana ba concert fona beta sona longwa fona ke beta ba concert nanga na Congo donc présent nanga va permettre ngate natala doit permettre ngata ka fitir donc voilà présent nanga est très occupé ça présent total non na passé non natala ki da on présent nanga suka liboy le présent nanga est très occupé aux on a pour ça to beta sous passé non place au uta voilà le bien pour ça to beta sous passé beta passé nanga mo kaka nanga passé nanga soko mo luka ben na ba tout ça crédit à tête maintenant on t'a lu dans succès en ndene crédit à succès à sauter to def ça te c'est pas aussi crédit c'est là souvent na habité hein na mona trop za trop souriant za signe ya bolingo ko cha bolingo place en tout cas bolingo na changa masa mobali ya bolingo na olinga bato na changa en première position na parmi la jeune lelo nzamba tombolie na sentine omoni na ba masana e ba kema na bango o ba lala na bango na ba condition mo ya ba ndenge ba kabola bilamba ba master bele bo mona mo ba fana na ba kitso ba olo ba bolingo bo beta ba tour ata na ba quartier na bango na kin tuna e ata 3 masana e o ba kola so ba za pemena e o comprendre sigo mais nga so ye na sentine ngo kuta ba masana nga ya kisensu to kola na bango ba masana nga matete ba vie na nga ya matete ba chauffeur na nga ba petit na nga ya kisensu to kola na bango na vie na nga itisho mweni mona matete ba vie o ba mona ba likema na nga dans na sentine ngo kutaka ba tu na nga yo to kema na bango na bande lisusu ba tu ebele ba ba fana na ba kitso ba lo ba te biso ta bata bolingo to liboli tu na e kaka ta 3 master ni o ba kema na bango o ba eda pe na vie 3 kaka à part non ya Belgique tu na no ka ya Congo kaka
tu n'as ata 3 tu n'as 3 massa nous on a ma tête au colon na motanga ata 3 ah te biso chaka biso nangina lobake bolingo eza mamba ya lobo na TVT ngana muta bolingo bolingo ya mamu basala kango so za muta bolingo batu bandolongo pemene noté so za muta bolingo batu ndefo ba yaka pemene no batu fo ba yaka vers yo neti ngomo nanga du jour au jour na bakisa batu pona muta bolingo allez-y comprendre comment muta bolingo mais batu bakima royo muta bolingo bali yo za pemene noté bon siko question bonga question tu nanga ite ndeti ngai o matanga na muta bolingo tant na komi na pena bina filé déjà nzamba sali nga grâce que na bina filé na ngamo na su téléphone na tomboli na homo benga ba journaliste à part musa na bino na pena bolingo ya benga te dis ngam na benga kioti te na bengi na landela ndenge na benga ko ndenge na benga yo casserole ndenge na benga ki ado ndenge na benga ki mige ndenge na benga ki tel tout ça et na bolingo no ya bandeko na nga ba congolais bae na ye na mboka na bango fona benga ba kende ko na biso ayaki voilà na la partie c'est msuba yaka bino mo boye binde koma na cadre bolingo na mona tongo sala mission na bolingo nga bobo ka bango mabanga soki pe boke la bango mawe pe bo ben na bango bazonga bako zonga na actualité te crédit zate on beta musique butia mabe crédit sila na banque crédit sili la reproche trop la monnaie qui comme moi un peu trop il me pour l'occuper comme il y a trop na la en fait na comprenait que nga na grâce au batu suba na ngote et aminda na ngezo pela ya tananga batu belé ba comprenait que type photo ça ni ba jemo be surtout lobby ya lobby benda biso remarquer bana ba te belé bana na loba suma na ba ngote remarquer pene au monde que talab na bien kimi na yo ko babi tala peine kimi bakina ba on peut tala peine bien bato belé bananga na loba suma na ba ngote au moins que bato ba bossa na bango ba misina ba nzembo so ba nini bato bazo yoka te donc ngai na boy na ngai mo grâce na ngana ka bolongo na ba grâce na ngana ka bolongo na bafle na public voilà c'est ça bato belé ba no lobake to distrayer to sala boy po musique ne kweya lelo ba de nzembo lo wa problème bana ba nzembo lo wa grâce même sa morgue ba beta ba tourner ba sala bo mona ke ya nzambe za nzambe kila mutu eza nzambe te bato belé ba sala be fort to yini sabina filé pa bato pratique la tana fanatique mo te bato ba yina mais tant on va sa bon tant nzamba to tombola nga so ba porte zo fon ma suko leka bato yo bato ba linga ba tekela bato ke bango ba bana malamu biso ba ko sa mie te ko leka biso nani ba ko sa mamu ko leka biso te bana mabe elingo loba nzambe ne mtabi mitema na biso nzambe azama moto loba na TVT ngana ko yana mandolo ba ke Patrick wa mutu malamu Patrick Masidi wa mutu malamu Teddy za mutu malamu Maître Tony Dalai Lama yani WhatsApp wa mutu malamu so nzambe ebike o sala nongo kaka pona bato nzambe ayebi neni na toma oyo mutu malamu asolo kitoko ba yo ka douleur balela ai obina filet ndrangeta Nostradamus tagre gré et tout atali bende bima ba kokate ba bana assurance nezoka assurance wana na boulot na nzambe na étoile na grâce o ba tunsuba na ngote est-ce que va générer quoi ba beta za yabini les lobbies na filé ba robete la générique ne monto songa ini na chanteur bo no bete la générique tolo c'est que na échoué côté chant ya soni ponanga au moins moi j'applaudis pona frère nanga Robino Mundibu abima na style na ye ya style na ye wana yemo se posa pas na style la musique nanga yango parce que tali musique ya Robino et là ben na générique à 100% te a créer style ne moko pe boye ya ye à la fière nango merci au monde na ba tebele ba no finga ye azana banzembo te mais so landeli bato yango so tourner yo na Afrique sigo yo na Afrique yo ba no nzembo no huma no bato bayebi te o mona ka betela tolo musique ya ndo finga la Robino yango ya betela tolo tango kota na kata musique on peut décortiquer on ka cri o un tel ndem tayaki nango o un tel ndem tayaki nango danse un tel ndem tu ayaki nango donc nga état que chanteur na minimiser musala animateur été nga état que chanteur na robete la générique tolo te ba animateur ne faut pas betela générique tolo nga fa betela ka chant tolo que na munene na Afrique to na munene na Congo po na rumba so il mudo mo betela générique ça yemo yebi côté nzembo nzembo ya malonga te bona mamnanga
Merci bien affilé, merci à Toto mon vie privée, merci à salon de coiffure JMF, merci bien à Nata Matundu, merci bien à Maître Tony. Moi je comme ça bête à rumba, mais ça me tourner œuvre na au loba générique. C'est que moi il y a que rumba ne sukara. To comme les sont sukara. Kitoko. Comment on va ni pour la comment on va venir à biso, na temi va venir à biso en général, va venir à biso wenge Réni Amba. Data la zamba, namoni ba mo wenge musique maison mère. Natali boy pas me beach, namoni BCBG. Natali mbinza kuna likolo, namoni wenge Tonia. Natali boy côté ya Willery. Côté Willery ben namoni vena biso Blaise Boula. Côté wenge to Kenjil be totali wenge référence. Vena biso ku moment da chante. Soto bito bando totali mo pande soto moni tout Kaluji boss Mackenzie. Maman la uta kuna donc batu tout o banga wenge dans l'ensemble en tout cas. Félicitations. Tu les ala et ça nga bien au monde batu basanga ni bon. Merci. Moi comme on a souka Patrick Masidi. Pesa batu nyo surtout la ndagiso. Merci na vena nga event Manavex. Mutana parler immeuble étage quoi. Event Manavex prêtre boss. Salutation place Ali Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Bruxelles, Paris, on est là. Merci. Toute dernière question, il y a cas sur le sujet Wenge. Est-ce que le lobby Nafila c'est considéré à Wenge même? Quoi quartier latin, quoi Pays Bakuba, quoi Victoria Eleison. Parce que on a la colline à la musique on a nyos, na yoki ba musique on a nyos. Na fan na ba moni grand pas au Kofi Olomide, afani ba solo langa. Parce qu'on a la mine banazap. Moi te na partout, na fan na ba moni vena fali poupa, a solo langa, kelelo bebi na file. Na mona vena Marie Paul, bi na file. Na mona ko na ba en bi na file. Na mona ka ba vena ba depuis to savane bi na file. Donc la 40e génération. On a mis après bah déplique bah Robin, parce qu'on numéro 1. La génération 5e été. Bah déplique qui va la génération 5e génération exact. Après bon, on a pas fait la mission chez Ben Pierre toi mais elle est démontée. Peut-être maman on a évité ya bien relé kanga. Na hôtel mais la paix makamna été na robo ya opinion na été mon mtala libre ya ku le bamambo ya ligné. Donc connaissance nanga ya ben démoné a été peut-être mambo a le ba a raison. Donc est-ce que pour nous a convaincu faut na comment on en place ya zana ah mon père na le ba a raison. Au moins dans la robo ya té na on ni mapé mamote. Na on a yebika ke à part ba Inosbi, ba Gez Mawete, ba Gez Fabulous, ba Gali Gaver, ba Rebo, ba Samarino, ba Lèche. Hein? À part bango bana style la musique na bango mususu o eza rumba te mais baba jeune lo kwanga à part bango jeune tout abeta rumba lelo oyo abeta na wengete numéro 1 na bango yo ngam na leki bango tout comme telle qui bango tout voilà OK mais singa kuna question parce que fa ki manga ki misa pena bon ezonga drangeta Nostradamus c'est tagre gré et tout datali bende et bimba. Voilà, to comme le la souka. Il y a émission la biso te disent merci. Pardon. Tant que la jeune mo lelo, o abeta na wingeti. Oyo akoma banzembo. Batu bayebi. Ache micro batu ba yenga. Ate. Tant que la jeune oyo lelo ba mission na ye ba véhiculer. Ate. Tant que la jeune oyo lelo ya rapoto. Na ndenge na ye pena aye. Abeti pe musique batu balati pe na veste mutu aye na koti ligala buki na Paris neto aboya plein Paris afuti billet na 20 €, aye pa payer bouteille na 5 €, ayoki pe musique ya bini azongi pe ndaku lobi abe ya susu bate to lo ba rapper mo tangela na jano abeti sali lokwa sina Atlantique na ngola o ba vient na so ba Kofi ba jibe ba wera ba beta ata tangela na jano amemi orchestre Afrique du Sud ba ke ba beti na Victory Théâtre sala munene bongo azate tangela jeune wa memi orchestre Uganda tangela jeune wa robeta ba concert belé ya bongo il m'a déjà na cadre parce que le temps de Micha tangela jeune yo mo déjà le bigi longola nga partir déplique nani la génération nos aga yo mo yango wana ka yango na lo bato na contre yo mo côté e bo siko bato bana mo makasi tenga na sa nene ba bose ba ya
bakoma so bakomi te talinga ite samso pala ye mo muta makasi to be sege muta ko isanga ya femme nanga nga ko samso siko ngane na bena ko samso muta ko isanga ya ka femme nanga siko malheureusement femme nanga pa yemba te nga ko samso le loboye on comprend il va tort ça la génération il va tort ah ça la paix il revient ailleurs je crois bien le bête tangelo c'est na tangia kotanga ko moi problème te bo chas ko ma mesa bo ba no chaka maman nga lobi bo ndo comparer bo mi miselanga ya pe problème te nga be no zela bo sali be bien de botangi kombo tuche ba argument second to zela combien de boya ba journaliste bo bata mayele bo yebi mamuti bo loba c'est que bona ba argument bimisa Atlantico bimisa Afrique du Sud na Michel bimisa Uganda bimisa ba concert on a ba showcase na Paris bimisa showcase aux États-Unis bimisa banzembo o batu ba yebi bimisa vie ko za responsable parents on a bana na mwasi na ndaku bimisa o musique et pesa o na ba ndaku o na ba ka bimisa vie ya ba Michel na nga ba vivara nengeni bimisa komo ya nani ya likolo bimisa ba millions de vies toki tozela tongana otanga na koma mutu tengana lobika ba o yanga ba biloko nanga o na yanga la sala bino bo chelinga mutu bino bo lingi elo bata fe nanga rite watanabi bino mo benna batuka boya to benna sko na musala allez ba gima to zela ya ni wacha donc nanga za boye bino bo misi komo na bino bo misi bino moko ngana che ba gima nanga bo bimisi langa Bobi miselanga basal, Bobi miselanga banzembo. S'il vous plaît, bino muju botangi kombo botangi wana. Té to le gati. Té. Pardon. Boete. Bomoni sigo. Bon, sali ga bien de bo reverser, bo laxi muna mutuna niveau na classe na. En tout cas, félicitations. Le silence na bino, bato batali biso. Ba comprendre classe nanga, ba comprendre classe bato bolinga bo changala bango. Que toi niveau moté. Voilà. To comme na biso na sous émission na biso. Agima. So te vito retenir. Olobi oyo beta tourner ba beta on a 2 personnes té. Voilà. Ils a tourné té pour na yo. Mais la tourner té. Ba musicien belé ba yé de gonomo open États-Unis à la tournée. De bien ça 3 bah il orchestre les autres qui mais bon ça tourner yo bien on va tourner te showcase pas na ça tourner té. To ko retenir wana on le bien moi ça. Comment tourner c'est longa. Tourner zara. Bébé bena que to beta les 10 to 6 à les 30 to zongi. Mais so comment ça va blo mo boye côté mo boye. On a le Barcelone, on a le Mamba Batouté. Beaucoup mieux improviser. Babiloko. On a 4 tournées, on improviser Babiloko. Donc on a agenda na bino et on a désordre. Agenda na bino et à programmer et à calculer. Et comme on voit, week-end on a savoir moi na ville, c'est bon. Week-end on a terrasse moi, salini moi, oui c'est bon. Mais on a le week-end on a ça tourner. On a ça tourner, on a un orchestre, to beta ba salle pena ya minene. Voilà. Il y aurait tenu une émission de l'ESA. Non, ça tourne. Maintenant, on a une date. Oyo. Non, beta. Non, pas nanga. Non, non, le logo na obenga tourné. Mutuna mutu ana ndenge na moni la makam. Ngana mona mamba minene. Mutu msupo na yeye amona ke kobeta na ba, to kobeta na anniversaire, kobeta na fête ça to ko improviser. Salmo quelque part et a tourné. Il y avait vision na yeye. Surtout to ko na vision mote. Voilà. C'est la bien filé na orchestre ni mulumba quoi. Mukolo producteur au monana abengisi biso to ya na orchestre. Mukolo pe musique e kozonga parce que to yi ko santé tété to ya ka na ba musicien ka. Non, ngana ko laisser musique té. Hein? Bino boni ngabo sal tsanga mamnene na fandika bena ndo lukana na sek. Obi combien d'orchestre o et so ba visa na Congo na ba musicien bena ba fandi na visa bo ana monga billet. Amona nde président banga to lela pa ba to bo somela ba musicien billet. Parce que musicien amona ki de ndenge président mo to lukana monga billet non na passe. Aïe, il y a ça zonga ce. Azonga te alors bino bolingi makamba bo e comme là. Te ngana za producteur.
naza producteur nalingi bavie nanga bapapi matalatala bazala l'aise bavie nanga batoto babati bazala l'aise eza teke vie nazwaki visa mo pardon bolukelanga visa ata 4 escale ata biya 4 escale bamonanga poto nalingi bongo te apo bamisia nanga bayotikala nalingi bena bamisia bayebi ke tokebwe tobeta producteur asomeli biso billet tobeti grande salle totie bakara na mai tozwi la après lobi tozongi mpo tozonga susu voilà non on appelle ça mbote na batino so batali biso et voilà c'est ça voilà merci na baïnyo so balanda biso merci na yo Regen Toko le grand mécano to question mbote Yannick WhatsApp to question mbote maître Dalai Lama nombre 21 nombre c'est un numéro cha Patrick s'il vous plaît l'émission votre rabine a fait la seigne bagima Odile WhatsApp 5 étoiles, tu peux se faire trop. Tu peux se faire Odile WhatsApp 5 étoiles. Odile 5 étoiles, dans Yannick WhatsApp. Voilà. Odile 5 étoiles, dans Yannick WhatsApp. Ok. Vous allez toujours brancher la chaîne Abino, Congo Mokili, dans Sam Microbe TV, dans Time 10 TV, tu peux se faire merci d'avoir participé à une émission. Merci, que cette vidéo soit avec vous. Bye bye.